Oui, mboka o balandaka biso, mais avant to koleka na actualité politique o ezoleka na mboka na biso, na kopesa nanu balandi nyonso mbote o balandaka mboloko nyama mayele, o na bengaka na mboka na biso nyama mayele nyama sage, la gazelle, nazo pesa nanu les grands patriotiques o azana vision chef de l'état azana vrai onigé o ezo sala propagande congolais azo soutenir ben firme ezali Jean-Marie Mboma mwana ya ngaba ya lobi akotika pe ba congolais te. Mutuana zo soutenir toujours ben firme nyonso a Congo kende pas Jean-Marie Mboma ye okufela obela obukana makolosa aveugle Jean-Marie Mboma zo encadrer batona nyonso tout pas zo kosunga azana onigé na ye ozo sala musala pour le peuple d'abord. Merci pour la balandi nyonso bolanda pe na Europe wana ezande moko ya bino mboloko nya mamaye na kopesa papa nanga okende na kata Londres mbote na pesi viena nga sikito mushasino mbote na pesi viena nga honorable Laura Batumona pe Sami Badi Banga Mbotebele Jean-Marc son excellence président Ayi ya l'UDPS président ensemble Longoni ya Losako Mbote lisusu na mwana mboka mwana mpute la PC lisusu Mbote 16 na biso Kabuya. Pour le moment nous avons un seul secrétaire, c'est Kabuya Oboyi Kabuya Olongwe yende double casquette obiso toyebi na kata UDPS 16 kaka moko Kabuya o bozo tangela biso wana toyebi bango te wana siku ezalaki mboloko biano bokoyoka moto. Merci kisalume banda mwana mboka bakoyoka sango nde toko continuer masolo ezali likambo ya diplomatie fata zoko bima libanda mboka pona kokanga batu tema zoko bima libanda mboka pona diplomatie ya peuple congolais omoni lisola betaki na Italie batu faut pas comprendre que fata za grand diplomate basali ni coopération bilatérale babengango une coopération de plusieurs siècles dans l'Italie. Et puis à solo li lisusu na quelques investisseurs bazo ko investir na kata RDC. Pour le peuple congolais. Un seul président oyazo la laté. Seulement zoko sala misala pour le peuple d'abord c'est Fatih Beton. C'est que Mouto a une vision, il y a qu'on renverser le pouvoir à Fatih Beton aux un échec. Parce que le peuple congolais lobby Fatih a oumé dans le pouvoir parce que vision naie eza malam eza toujours pour le peuple d'abord. Yango moni mukonzi ya mboka hazali bande ya mboka toujours pour la diplomatie ya mboka na ye parce que ça na ba pays belé otokata ba relation Mobutu aboma Kabila kata ba relation ba pays wana lelo tozongisi état par état c'est que soko za chinois oza indien oza allemand oza nan français oza belge pour ya ko investir na Congo état par état. Et ça, les sous accord à une individualité, et tu as l'état par état, il y a un moment chef de l'état, à Kobi Malibande en Boka, pour na Mayetali, Makambu ya Mboka, à Kosolana homologue na ye, peu kobeta ba diplomatie, na ben investisseur. C'est ça notre problème. Na balandino so bazolanda biso, bayoka bilano, biyano ya malam, pour na Fatih Beton. Likambu yetali, misolo ya Mboka, soit tikolia ya Mboka. Ezali likambu ya gouvernement Sama Lukonde na ministre économie. Vous savez, l'économiste bangonde bato bayeba ka ba détail ya ba prix ya biloko. Moi je suis un juriste na yebi mambo économiste. Ça vraiment pour l'économie, il faut topé sango na économiste ba pesa biso ba détail. Comment en Namibie bazo somba Thomson carton nango $3. Carton ya quiz $4. Mais ba yena Congo na RDC ba kotekela ka biso Thomson cher, Ram cher, carton cher, kilo ya quiz cher. J'ai compris à l'époque que Kabila a géré qui, a qui mal géré parce que bazwa qui ba taxe ezalaki likolo pour na ko nuire seulement vie ya peuple congolais. Mais tant que Fatih Beton à côté a lobby no benga bato na opérateur économique, benga fake solo na bango. Ministre économie a kei sur terrain. Amoni ba prix ya biloko ndenge teka en Namibie. Mais aye ko songa na mboka na biso lobi mais pourquoi biloko na mboka nanga eteka maka cher batali ba imboka balobi non biloko sogezo ko teka ma cher parce que ba taxe eza likolo yango monaki l'état a eu précaution ya ko kitsa ba taxe nyonso pour être batu wana opérateur économique bazala na avantage mais tala siko mutema mabe ya peuple congolais c'est nos frères congolais. Maintenant qu'est-ce qui peut arriver? Tant que le ministre de l'économie a sali réunion na bango ba signé ba PV. Babi non nous sommes d'accord. Na participé à la réunion ya ministre de l'économie l'hôtel du gouvernement na Gombe. Ministre de l'économie a précisé ba détail.
Kilo ya Thomson il faut être comme à 2750. Kilo ya cuisse il faut être comme à 2400 francs. Soso il faut être comme à prix à 3200. Parce que pourquoi? Parce que l'opérateur économique ba solo la kina bango ba réduire ba taxe union surtout. Maintenant pour être peuple alia. Yango moni ministre excellence azalaki clair. Le message est bon. Déclaration est malam. Mais notre problème c'est quoi? Tant que lobby likambu, il faut botia ba mesure. Botinda bo pesi. Botinda batu ya l'inspecteur. Batambola babanda ko vérifier si réellement que biloko ezoteka na ba prix au l'état salaki nini a pesaki. J'ai compris sur le terrain, tu participer à la réunion ba pesaki biso moi ba papier moko to vérifier ki ba prix tout. Mais to yeko kitana ba terrain, to moni ke bato na bazoteka ba biloko na prix au l'état pesité. Na libanda okomona ba komi prix l'état pesi mais soko koti na 4 bato bazo somba ka biloko na ba prix ya kala. Voilà qu'aujourd'hui ezali Inde ya biso moko ba congolais. Yango siko to senga na tata mukonzi ekolo Fati Beton. Siko appliquer mesure ndenga appliquer ki likambo ya gratuité. Au moni nde ba combattre ki gratuité, mais lelo gratuité salini evandi. Ndena kwa sire ba congolais nyonso. Ba yeba ba kitaba mata. Likambo ya Thomson eko sala nini? Eko kita. Maintenant deuxième chose. Maintenant nous demandons Seigneur, maintenant auprès du gouvernement ya Samalukonde. Et ça gouvernement ba wario ba sale la biso ba alimentation tout les tandi ya République démocratique du Congo. Gouvernement congolais azali incapable ya kotonga la chambre froide pour na congolais. Si aujourd'hui gouvernement congolais l'état azana ba entreprise na ye. Est-ce que bato na ba konyo la biso? Imagine toi, ceux qui t'ont par exemple une entreprise à l'état au coût carton ya Thomson par exemple 15 000. Est-ce que Moutouana, biloko eko somba masusu? C'est que Moutouno sako luka, basala nini? Biloko na yekita. Yango to sengi na l'état rapidement. Pombongo ezali. Ministre ya finance yebisaki biso a racolter déjà mbongo ebele. Ba mekape ko tongela biso social ya peuple. Puisque Fati tango azwaki pouvoir, alobaki le peuple d'abord et ça slogan te. Toyoko comprendre que le peuple d'abord et ça sala misala. Ndomoni gratuité et ça marche bana baso tango fele place wana peuple congolais sepeli Fatia longoli ba congolais na pasi ayeko yebisa biso bokomona mikoleko ya bituma na este kosil soke silite jemi matete a coupé lelo na este bitumbe sili quand même c'est ça c'est ça ya Fati Beton yango moni to pesa temps na temps to pesa l'air na l'air to yebi avec président Félix social pour le peuple congolais eko simba. Merci ndeko nanga mpate na koyebiso eloko moko. Parmi les criminels, il y a Congo. Le premier criminel, numéro 1 dans notre pays, celui qui a tué M. Mouzé, c'est Kabila et Paul Kanam. Le deuxième criminel, c'est M. John Numbi. Pourquoi eloko lekelinga? Je suis étonné. Tomona Minduki, Nandaku ya John Numbi, un individu. Minduki akoki ko vanda na kati ya Minduki akoki ko vanda na kati ya État Major pour la République mais John Numbi Minduki wana avandisa yango na ndaku na ye pe esuki wana te John Numbi lui-même na ndaku na ye na morgue na kati ya morgue ba fongoli consulateur na misuni ya bato. Ça veut dire que John Numbi est un criminel abande ko teka minéré azoteka na misuni ya ba congolais. Yango biso tozo senga mena na gouvernement Zimbabwe et sika John Numbi akimaki basale le biso ye transfert rapidement parce que c'est un homme criminel. Parce que Zimbabwe tozalaka na coopération tozalaka na bango calme. En tout cas gouvernement ya Samalukonde de service à renseignement en R2 basala lettre mo va transfert basong c'est la biso John Numbi faut ba arrêter ye asala boloko. Tokeko se retrouver na ndako John Numbi na ba photo ya Musée le Père. Na ba photo ya Chebeya. C'est que John Numbi ndaza victime ya massacre ya Chebeya, ya loi ya Musée le Père. Et moi je regrette beaucoup quand je vois John Numbi, c'est un général, pas inspecteur. Parce que John Numbi à l'époque il y a mécanicien. Oh ya bande ko bongisa mituka ya Musée. Kokota ya Musée tangwaye asu Edika Pende. Edika Pende alobi mwana mai. Oh ya sa mina nga to vanda na calme, c'était John Numbi.
c'est un civil tout fait. Tangu bazwi ye lokola musée azwaki bango lokola pire ba petit nanga. Apesa ki bango ba poste. Tangu ba beti coup d'état na bango ya ko renverser ko boma musée et Paulette tangu aye azwi ba titre ya makasi apesi ba John Numbe azwi nani Edi Kapenda kangi atie na boloko. Tala ba ventile ezole kana mboka na biso. Jusqu'aujourd'hui Edi Kapenda abima na prison abima na mediata yebisa ba Congolais loko bakangela ye. Yango toko senga na mukonza mboka chef de l'état Faci Beton. Biso tant que peuple congolais. Otozo soutenir vision mukonza mboka. To ana besoin ko banda na bisengemani. Tozongi na monsieur général Mbala. Toye na général Oleko. Toye na général Olengo Safari Beach. Toza na besoin bato na bandaku na bangweza la détecter. Tozongi lisusu bo Chabo. Nemi Mulangi. Shadar, Mova, Mende, Olenga Nkoi, Batuwana nyonso tu Kimbuta, Banda kuna bango, Shoki Tundu, José Makila, Ale Atundu, Batuwana nyonso tu Banda kuna bango ezala détecté parce que ce sont des criminels au basali crime contre l'humanité pendant 18 ans. Et puis tous ces gens-là, à l'immédiat, il faut pas l'embargo. Toko tchaba ngwa embargo mutako bimalibanda akozala te. Si Sabidimbu Faci Beton. Ba Congolais bozala kimia. Bomoni awa na tere ba yebisaki biso bango bazaba Congolais, nzoko bazaba étranger. Soki ya solo chef na bango atanga classe. Ati asali 18 ans, ati kala otanga asala ta discours ya 3 pages te. Bilobe bato bozo sakana na Kabuya mwana pute. Nozo kebisa bino. Kabuya c'est un homme cadre, oya za formation, azana éducation politique. Boya ba ke tango bobeta ka message na bino. Kabuya vanda ganie. Mais soki Kabuya lancé pas. Bino bakoma kolela. Oru Kabuya na minute asana pire ba petit na ya base. On va venir parlementaire parce que yemo Kabuya sa parlementaire. Facha sa parlementaire. No mona tolinga kate o toucher autorité na biso. Toyeb sa ki bino tozana 16e moko c'est Kabuya. Mais lilo basuka na yebisi ba Congolais bozala kimia 2023 élection ezali. Ba kitaba mata article 70. Kadima reste en fonction jusqu'à nouvelle installation du nouveau président. Et puis na kosongela maloba muke. Obo banda ko seleke Facha ko tikela bino pouvoir na 5 ans. Nio vision yo Facha fongoli ba relation libanda mboka poto bat atongela biso Congo nanu esukite nanu pasalité boyepe na baje ya koloba ke 2023 bozo pouvoir nio Fachi reste en fonction jusqu'à arrivée de Jésus-Christ de Nazareth oko Fachibe. Le président Félix reste en fonction jusqu'à arrivée de Jésus-Christ de Nazareth oko Fachibe. Kabila Kaya Failuze, Mbembabu, Oboyolo. Wana sogo Oboyolo ngwe mboloko nya mama yele gouverneur yoko longo. Ndengo longo la mbungu yo pozo longo. Ngobilo kolongo muyibi. 2,500,000. Oko so musolo ya leta pona kini bopeto. Kini bopeto kaka ya kokombola ka prince. Fachibe. Muyibi. Ngobilo fobo kanga ye malfaiteur. Muyibi ayali ko escroquer mbongo ba Congolais bako kanga yo pe massacre ya Yumbi ngobile poza criminel bako kanga yo Fachibe. Kabila Kaya est-ce que base za waganga base oyoki bwana za base o meki mboloko kufi so za mobile megati malufu angoze étranger Moïse Katumbi na yebisaki yo longona ni sacré bobomi batu na poisson bobomi na kiungu na katanga bo poisonner na mwana kiungu plus 243 85 33 76 452 plus 243 85 33 76 452 mboloko nya mayele bakoyoka nini moto bampangi na beto bandundu ya ba Congo bampangi na beto nyonso benuke na bandundu benuke na Kidiofa na Gungu wapi na Masimanimba na Mwanza bampangi na beto kuna benu nyonso tu benu vinga ya election na 2023 musonga benu Martin Fayulu yake mpangi na beto bandundu fe yake muntu mosi mwivi ya kuisana Congo samu ya yiba mbongo abwala Martin Fayulu mwivi. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.